Nazoluka masinga yoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko lobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour, bonsoir, bon dimanche. Voilà. C'est la danoise. Voilà. Vraiment, les à dimanche, bonjour, vraiment, bonjour, bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bambote belé, bisika biso, bisubino. Vraiment, toi, ça qui dit là. Na ba chef coutumier na biso, ba yenge, na bandi ko na biso PV à longo. Vraiment, toute l'équipe est kuna na bandi ko na biso. Église catholique, boboto, bondeko, bisika biso, bizwibino, vraiment, basalam alaikum, barabashala, basalam, nabandi kone biso, bino boko webiya, ba musulman, bisika biso, bizwibango, nzambalola, aeba, ko, mona, bango. Et puis, lelo, tolobi, shalom, naba homme de Dieu, la chanteur de l'éternel, ancien église les dimanche to pesa ancien église bambote vraiment ba docteur ya bible to pesa bino bambote belé ba shalom na ba protocole ba shalom na ba mama chorale voilà ba shalom na bino nyonso ba bon dimanche vraiment soyez bénis partagez aussi afin que batunyo sotolo toyoka lilo tolam sa conscience sur quoi vraiment wana kaka humble servante na mino la danoise de canaïf segbino chaque dimanche tozana moi thème na biso oui ça la ke tolam selango conscience voilà lilo tolam sa conscience na likambo itali la jalousie lilo to lobi la jalousie ba jaloux vraiment eza vraiment elo moko ya mabe elo moko malamu te mais bino mo boye bozana se ya sous les baobab voilà les dimanche moi kopa mai kopa ti kopa café malili ekomi et ça la bien ba mingongo ezobeba ba grippe voilà vraiment to mela biso voilà biso to landa bongo relax toi ça dépend kolanda ngai relax toi
vanda kimia zwa mai na yo so ozwaki na te tianga pause zwa mela et osala bien esalaka très bien na santé et puis so ozolanda la danoise bongo oza vraiment ozorelaxe esalaka tokos na ndenge moke te. Bandeko na nga boya ebele bobenga la danoise. Yo mutu oza na problème ozolinga ozwa libala na yo benga la danoise mosala ezokende bien vraiment bobenga ebele bopartage yo so bala bandeko na nga okandisi ke nga na bali na kopartage te na obeta lisolo te bandeko na nga beta lisolo moninga azwa mobali na ye mwana mobali mpe azwa mwasi na ye nyonso wana ezaka mpona ke mabala na biso mpe ezala stable omoni parce que tala kaka otambola na moninga aza na mobali te bino mo bomoni awa kala te video etamboli ndeko mwasi abandeki kose confie epai ya grande sœur oyo azanga mobali. Est-ce que eza normal bandeko na ngai avant tokota na sujet na biso ya jalousie yo mutu oza na mobali obala ozokende kose confie epai grande sœur moko boye abala te abeti ye mosinzo azwi ye libala donc bandeko na nga eza facile te azwi ye libala bandi osepela bandi koyemba banzembo me nzoka mpe kote mosusu mpe mobali mpe aosala mpe zunguluki ake mpe asente na ye lisusu bandeko na nga mokili oyo ezaka pasi nyonso wana yango tozoloba eza nini jalousie. Donc mpona koevite bajalousie wana na kati ya communauté biso tosalaki vraiment agence eza agence matrimoniale boya oye kokomisa kombo na yo inscription eza ofele ozwa libala na yo ozwa mwa petit chéri na yo oyo banda kobenga yo mais oyo pa lingi atikala na ye na célibat amoni yango eza nango problème te otikali mais oyo azo se sentir seul azo sentir vraiment que aza seul solitude ezoboma ye en tout cas kohésite te benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 ozwa ngai et puis tosololi en tout cas eoleka tokos. Bon bino mo boyeba eza nango dimanche tozala na biso relax tokende na biso mbangu te donc totambola na biso malembe yango lelo toye kolobela eloko etali jalousie la jalousie voilà bon toloba nano vraiment jalousie yango penza ezalaka nini et puis ekomaka pourquoi est-ce que tobotamaka nango donc eza babiloko moko boye parce que biloko wana nyonso eza basemence ya diable donc kozala jalouse ou bien jaloux eza semence ya diable. Bon tozwi awa penza balobi que dit la Bible pour la jalousie. Ok kozala jaloux eza mutu oyo aza envié donc ozo ko envié biloko baninga donc yo ndenge oza wana olinga kaka yo nde mutu bamona kaka eza nga donc ngai moi le ngai la le ngai moi wana eza elo moko ya mabe so baninga basali eloko ya bien yo ko apprécier yango jamais otala ka bongo lobi nde nini yango bango nde banani yango donc ozano ka jaloux moninga asisi classe donc na munoko no pono loba ta félicitation oyoko ebimaka te moto aza jaloux akoyepe koloba neta félicitation malobi yango na munoko boye na kati ya motema ne azoloba ka mabe ata sisi ba classe yango kasa zwa mpe bazwa mpe misala yango te yi ba classe apampamba na ba classe apoto eza ba classe ne mais yo ozotanga te ozokoka kotanga te ozozwa te mais moninga ake asisi classe na ye yo wana obandi ozolobela yango ka mabe la jalousie eza mabe makasi balobi awa cette sorte de jalousie est un péché et ne correspond pas au caractère d'un chrétien mais montre plutôt que nous sommes encore contrôlés par nos propres désirs. Donc kozala jaloux ezali caractère ya chrétienté
boni ba chrétien lelo eza dimanche baza ba jaloux numéro 1 numéro 00 eza ba chrétien bozokende pe lelo dimanche obongisi bana yo wana okei ozokende parce que jalousie wana yango wana pe kaka ebota kaka vantard bato bazaka ba jaloux bango wana pe bazaka ba vantard donc eloko na ye ka mutu eza bien bana na ye ka mutu baza mayele ndaku na ye ka mutu eza kitoko mobali na ye ka mutu aza donc po na ye donc azalaka leste et puis soko ozana maladie wana ça c'est une maladie soko ozana maladie wana babengaka jalousie okobela tension okozala jamais heureuse na kati na vie na yo ba okozalaka esengo kaka ya ndambu donc parce que soki période wana yo mutu ozomona ke baninga ndo bazozwa te yo mutu ozozwa yo mutu oza boye wana yo za penza malamu mais lokola nzambe azalaka nzambe bolingo okomona kaka pan akweyisi yo na se ou bien mbala moko kaka bopan amatisi baninga baleki yo mbala moko komi troublé. Et puis soko ozaji bato mingi oyo basimbaka kisi na mokili oyo baza ba jaloux na ba jalouse alingi kaka leka moninga ti oke simba na kisi olingi kaka oleka moninga ti obomi moninga opesi moninga poison. Bandeko na ngai soki ozoyoka la danoise lelo omoni ke ozalaka na maladi wana parce que tomiyebaka moto aza jalouse amiyebi donc moko lem so ozoyeba te mais soko omoni ke soko moninga ozaka na famille parce que même tobotami bana mama moko tata moko jalousie eza makasi bazotia neti biso boye toyeba poto boye bandeko na biso batikali na Afrique au moins tozolinga bango tozotinda biloko mais jalousie kaka yazokanisa nini bango nde bakenda poto biloko nini yango azotindela biso wana biloko nini to otindi so otinde bango biloko ya qualité boye bango bakomi koluka qualité boye otindeli bango 100 bakomi koluka 150 otindeli bango 200 bakomi koluka 500 donc opesi te problème. Donc tokomi jalousie ekoti na bana ya mama moko tata moko mosu na kati ya famille kaka ya balaki ya bali omona bokoli na baleki na kati ya ndako mais omona baleki wana babalukili bakomeli yesu bakomi su jaloux na likoloka ya na bango wana yo muto ye na poto ka sikoyo kaka outi kokoma ka na poto awa ose même pas une année mais olingi okokana na bato babotama awa olingi okokana na bato bayakala obandi wana okomona moto abetaka bakayo atala te mpona nini alata kaka ndenge aye kokuta bato balataka tala nzoto ndenge okoni kobebisa nzoto ndeko mobali ndeko mwasi bakayo ekomeli yo ndako yo kuta oyebaka te éducation ya bana mais soko ozwi salaire wana ekovanda na maboko na yo te mbala moko nyonso ekei osobeli yango bilamba bilamba na ndako etonda olataka te biloko basapatu banini nyonso to wana mpona oza jalouse olika bato bamona yo ke yo changeaka te nga mutu naza na top nga mutu naza boye ngai na ngai bandeko na nga eza maladi ezali bien te sikoyo ndenge eza na topesa basigne po bato mosusu azokomi yeba te ke nazalaka jalouse mais à partir ya basigne okoko koyeba ke nga signe oyo eza na nzoto na ngai cela veut dire ke ngai penza naza peye jalouse. Tolobalobi nini awa le fait d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Voilà. Soki oza satisfait te na biloko o nzamba pesi yo parce que yo ozota la gauche ozota la droite nzamba pesi yo chance oye na poto nzamba pesi yo chance obali apesi yo mwanda kuna yo ozovanda ozolia mais yo ozota la kaka ndenge moninga sombaki voiture kuna
bato ebele likola jalousie babebisi mabala na bango okoya kotia mobali nuka shock somba kaka tosomba kaka voiture oyo nga nalingi yango kaka tosomba kaka bamosu tosomba kaka ndako oyo omoni te bato nyonso toyaki na bango basombi bandako ndeko nanga bango basombi bandako ndenge bazozwila mbongo na bango oyebi te ndeko yango mpe basombi bazwi na kredi mosu bazolala te bazoyoka basusi mpo ani basomba na bandako yo oyebi te ale likolo ya jalousie yo wana mbango ke kosomba ndako okosomba bobo ozokoka te bozokoka so kolia te bokendaka bavoyage te boliaka bien te kaka parceke bosomba ka ndako parceke soki okufi bakokundwa na kati ya ndako wana bandeko na ngai soki omonika ke omonika moninga basinye wana bandeko na ngai soki omonika ka tolobaka kaka baninga par exemple okomona pe mutu moko na nzela omonika eloko boye motema ni komika kobeta nazwa kaka eloko naleka donc yebaka deja kozalaka jalouse soki bobotami bana mama mo tata moko moninga omonaka moninga bala moninga bota yo ozwi chance akobota te okomaka motema mabe omonika bana bandeko no motema mabe yebaki ozalaka jalouse obi oza jaloux okei na pa camarade oke kobotola camarade libala na ye obi obotoli cousine libala obotoli donc yebaka ki oza jalouse eza mabe yo pe tonton moko boye omonaka mwasi camarade na yo obandi obima na ye yebaka tonton wana aza jaloux donc eza mabe eza biloko moko mabe c'est satanique ce n'est pas bien oko vivre malamu te ozobebisa nzoto na yo moko sans le savoir bandeko nanga eza biloko moko boye tobotamaka kozala jalousie wana kozala jaloux bien jalouse tobotamaka eza biloko moko bato babotama nango mais soki mpe okoli okoki mpe kosala effort olongola yango même par baprière même effort personnel obike ngai biloko nalingi yango te ngai biloko nalingi yango te bandeko na ngai tobotama na biloko mosusu okokola olobike ngai nakosalela yango te ngai nakopesa bino exemple ngai tina kolaki na bandi kolinga te mutu aleka ngai azwa aleka ngai na classe azwa bapoint koleka nga donc na bandi olinga na groupe na ngai oyo ngai na bandi otambwa na bango fo ngai kaka naleka bango na bapoint ezalaki mpe sorti moko ya jalousie donc ezalaki mpe bien te motema na nga mpe banda kozala bien te donc soki proclamation motema donc soki na bandi kobenga ko banda kobenga la première nga mpo na banda otanga kaka na balycée na ndotanga kaka na ekole ya bafille natangi kaka na ekole ya bafille soki babandi kala la première de la classe babengi na soki babengi na bango moto nga na solana na nga na ye na classe te la danoise aza ne kimia mais soki ka aza camarade nanga babenge liboso na ngai troublé ezaki mpe sorti ya jalousie moko ya bien te parce que naboyi te na bandeki kotanga makasi nazozoba point donc na bandeki mpe kaka koleka bango kaka mais nazalaki mal à l'aise nazalaki mpe à l'aise te mais ntango nakoli heureusement esukaki kaka na niveau ya baétude nzambe asali nga grâce ale na bauniversité wana nakoma kokipe lisu te moto azwi na ye moto anazwi na nga nazwi na ndenge na nga ntina ndenge mpe na ye kolongola biloko wana mpo eza mabe la jalousie eza bien te donc motu na motu ifa yeba kotala kote nini oyo ye azalaka jalouse ou bien jaloux na moninga ou bien na bantango tolobaka moninga eza ekoza mpe mobali na yo bamosusu meme mobali na ye aza neka jaloux na mobali na ye na sens te ke parce que mobali azwili ye mbanda te amoni kaka mobali na ye mosusu na pake mobo asombi chemise na ye asombi pantalon ne mwasi na ndako asiliki oyo kaka na bapantalon awa ezalaka kaka ya yo au contraire ye mutu kutu ya mutu agérale mosusu mbongo
tellement za kaka jaloux kaka alingi bato mususu pembeni na ye donc ye ka bana ne mutu bazalaka kitoko bana ne ka mutu bazalaka bien bana ne ka ndako na ye ka mutu ezalaka kitoko makambo ne ka mutu ezalaka malamu donc otia baninga mal à l'aise. La jalousie yango yo mutu soko moni ozala moninga aza wana kaka ke yo azotu osombi eloko omona kala te ye pa sombi yango banda kokima kai deja malembe aza moninga mabe ti na jour mosusu akoya kosala yo mabe na bana ou bien sali yo mabe na yo moko parce que aza na munoko mwa azoloba bien hello kaka et puis ba jalouse wana mo baza bilula lula soka moyoka soki no kitoko nani asali yo ni basaki na bien nani ke bana bato abongo yo komona ki yazaka bien soko za aye penza ayebaka ko apprécier lokuta de moi si keba jalousie banda mokili banda eze loko moko ke donc okoloba te ke ezalaka te mpona ezali Kayen bino mo boyebi histoire ya Kayen na Abel ndeko na ya bomi ndeko na ya mobali ya bomi ye likola jalousie parce que nini ye abiloko na ye ebandeko Abel nzamba ndimaki likabo na ye ya ye lokwa baboyaki abomi moninga olie kaka loba ok lelo ngai yanga bandimi te me toyebi te tika lobi na okende na osala repentance na osala nzambe bolimbisi mpo na nga mpe lobi nake mpe kopesa yanga nzambe akondima ye te abomi moninga makila moninga etangi ya kufi nyonso tu wana kaka jalousie. Vraiment bandeko na ngai ebiloko wana fo kosala nango attention. Yo muto ozala na kati ya ndako ozala bandeko na yo ozala ba camarades na yo yo muto kenaka ba église soko loti ka ndoto yo ono kebisa bandeko inga na loti na komi mokonzi na loti na komi boye bandeko bomona ka na Bible te Jacob likoloka ya bandoto bandeko ne bateka ye bakei kutu baizaki ke kutu babomba ye bandeko nanga boketeka moninga komi esclave akoti na ba prison na banini me lokola nzamba apesaka ye ka likabo bandoto kaka na nzela bandoto na ye wana yango mpe akenda kovanda na ndako ya roi ti famille wana mpe baye susu baye kofukamela ye yango na ndeko malamu otala eloko nini nzamba apesa ngai oyo nga nasalela lobi epesanga bien epesanga malamu ke okende kozala jaloux pour rien na biloko moko ezanga nango ka tina boye bandeko meme biso bato osala na ba YouTube ba youtubers bozalaka ba jaloux te au moins lem so otali boye yo ba vino eza nango moke ok ba vino eza nango moke me na moke wana omona mutu moko olobaka liloba moko boye mutu moko etushaka ye na kati ya motema olobaka eloko moko boye epesaka mutu wana bolamu abengi yo mpe boye lemso alobi la danoise kombono nani azwi na mosusu 1000 2000 3000 euro boye apesi yo yebisanga na mutu asali 10 000 views na mutu asali 100 000 views nani akoganye yo kaka likosali ota mosusu osali okana mosusu 400 kaka emsu 1000 kaka mais o gagné mbongo koleka kutu mutu oyo asalaka ba 10 000 ba 20 000 yango eza na tina moko te ya kozala jalouse ou bien jaloux na mutu ke yenda zozwa ba vie ebele nga nazozwa te nasala nini obandi kotuna bakoyebisa okende pa mama Kingandi kende otya lititi na mundoko kende kosala bo osimbeli yango bakisi metango ya liboso ozotanga komba nzambe ozokolobela nzambe me osimbika bakisi pona nini ozwaka ba vie tout ça l'attention eza mabe makasi jalousie oyo ozomona meme bandeko na biso batikali na Afrique nzamba touché bango parce que baza jaloux très jalouse na biso bato tozawa soko monde bazoko boto na biso mibali o mobali akei bakotia bakisi na lolemo bakosala tout parce que bazoko envier wana déjà c'est la jalousie pure
C'est la jalousie. Eza malamu te. Ba famille ezo kabwana. Bobota mile msusu dali bota na bino. Lele bobandi ko bota. Soki kaka mwana ki famille mususu muninga mususu bana na ye baza bien bazotanga ba classe ale bana ndeko mususu baza bien te jalousie ekoti. Mususu abali mususu abali te jalousie ekoti. Bandeko nange eza bien te. Faut lingana. To longolelo kwana to bengi jalousie. Olamuki pena tongo lati penda bien. Ok na église. Ok kunaka ozano jalouse kaka parce que nini pasteur a benga mama mo boye ba pesa eta msuye mtatanga ka bible okumika jalouse église ngo komaka ya bango misala nyoso ka bango mama yo yena oko sambela o sambeli nzambe otanga bible otanga te ozala pembe na pasteur oza pembe eko saloni mais au moins jalousie tina kati église. Bokomi kolata ko somba somba biloko bilamba lelo na kolata nini lobi donc ba budget na batu donc bato bazaka ba jaloux wana même budget na ndako ozala leste oko bomba mbongo te ba mona kinga parce que jalousie est un avantage ezaka mutu moko bango so ba ka ba demo kaka soko za jalouse vantare ko botela yo motema mabe ekobota na kati ya motema na yo otema likunya baninga bazala baleka yo te baninga bazala bien te donc okobota ba caractère mo ya mabe orgueil ekokota na kati ya bomoi na yo même avaro mwango na kokaba oyo kokaba te nakaba po na leka ngai nakaba pardon. Donc, okokoma penza et puis un jour on a bato wana babela ba tension babela parce que okozala trop émotionné kaka mke émotion parce que liboyi mama mikolo yo donc okozala do na yebisi bandeko nanga eza maladie eza mabe makasi tout ça l'effort eloko nyonso to nzamba lobi oza capable yo moko oza maîtresse nzoto na yo oza capable ya ko décider bobi ke lelo ngai na koyokela so mutu motema likunya te bandeko so bandaki ngo banda bo mwana kozala passe mais avec Dieu eloko moko eza impossible ezate otiki ngo na maboko ya Nzambe ofukami yo moko zoloba na kati ya ndako ngai pe ozoloba penza ngai nalingi suko za motema mabe na batu te nalingi bisomba somba te na soki pe su makambo wana te na kolata na ngana kozala salite te na kozala propre mais na kolata na ndenge na ngana kokipe mutu te na kotambusa voiture o ekoki na soso kuta azane mungongo munoko muke amelaka keloko ekoki na mungongo na ye okokomela eloko munene tozokoka te talaka mama yo mto zotalanga papa yo mto zotalanga yo mto zaka jaloux tela ba crédit ozana ngona vie soki olibala mama iboki kolue ba 10 000 limousine ba hotel biloko epona nini pardon libala nanga fo ningisa libala nanga fo etika sango mais libala o etika kasango eza libala o bavanda 50 ans de mariage bango nde bakoloba biso libala na biso etiki sango poso babala naki mobala zaki na 30 ans mwasa zaki na 25 ans ti mobala yakomi na 80 mwasa komi na 75 ans 50 ans de mariage bango nde bakoloba libala na bango yo libala oyo ozokara libala ba bien matériel batu bayeba bino bebisi babongo koti banyon combien de mabala bongo pas même 2 ans au monde libala epanzani et puis mabala bongo okape mwasa zobota te et comme il y a un problème, mobala comme le ba bon on soto bebisaki wapi bana na kati ndako comme ils sont malheureux. Nous sommes qui vanta parce que batu ba mona Londres ningana Belgique kweya ke yende mutabala ke. Bande konanga tout ça c'est vanité, c'est rien. Landa vie malembe. Oko zala bien, oko épargner, oko banda ko voyager na yo, donc oko zala l'aise.
esiko lingo kende tango soko za yo moko zo kanisa na mona o voyager na nga boye balona okenda nga na Dubai balona ko sana tu ozo réfléchir à l'aise yo moko zo pesa ba projet zina yo mais soko mona moninga moninga kende ke États-Unis ngapi fuka to kende États-Unis ya azakina obengi batu na Amérique mboka ni ngo kuna eza penza etani na ngo wana penza ka danse kuna pona ni oleka kaka ye mutu camarade wana ndeko wana mwasi wana mama okozwelo kote pona mutu na mutazaka na poche na ye mutu na mutayebi ndeni azola mbongo na ye yango zomona jalousie tokomo bwaka na bambasu ngai na poto na moni na ozobima na tongo bandeko na nga na oke musala kaka na porta ndaku na ngai mamoni mwasi moko azoloba ye moko lingala nga pasi likambo ni nga pele kwa ndeko na bino mama leki na bino na tchela nga ba locks na mutubwe sina eske nanya ko na nzela mutayeba mutamona nga kutu aloba na congolaise jamais bapesa nga kaka ba Nigeria ba suki ba Uganda bapesa nga bikolo mususu ata batu na lingala na koti na bisi esika mo batu baolo balingala baotonga ata bamoninga baoyeba te mwasi mwa mtu mosabi ite ye aza congolaise te moi congolaise basala basuki nde wana mwasi wana na moni na likolo bandeko mbasu likolo evimbi pota azoba nzambe azoba ye moko na nzela nga pe na bimina na olandeka na dimine bapa luka banda oloba ye moko zoloba ye moko binzambe tina poto ba kobwakela nga mbasu boye penza papa likambo yango eza nini bandi ko esalinga pasi na lobi jalousie kaka soki pe eloko nini mwasi yango azalaki nango soki pe nini kotala pe mwasi yango boye ozomona peke mutu depase kutu na mbasu yango na omona ete epesi lokwa banere bandeko na ke musana okima onabi mbasu na poto bandeko te totika motema mabe totika bandeko na ngeza na tina te pona nini eza vanité bandeko ata babotoli yo mobali tika kende na ye soki mobali wana azaki penza ya yo bakobotola yo te ndeko na nga soko za pe na bapriere oza mwana nzambe ti so babotoli yo mobali cela veut dire kazaki ya yo te babotoli yo mwasi cela veut dire azaki ya yo te kokende kosomba mbasu te mpona obwakela moninga eza nango na ntina moko te bandeko na nga obema lisumu pamba bakokata moto abatu likolo ubie omona mpe obwakeli ye mbasu yango mobali mpe azongeli yo te ubie obwakeli ye mpe mbasu yango akufi ozwi mpe nini bandeko to changer bo partager video bandeko na ngai soki o changer te un jour nzamba kotuna yo balobaki na oke likambo bo eza jalousie oyokaka yango te bandeko ntango tozoloba boye tozolamusa conscience totyango na misala yo mpe okei obandi mpe okei papa baninga mosusu otie mpe video ubi obandi mpe koloba jalousie eza mabe obandi mpe koteya nzambe alobini toza badisiple koza disciple ya nzambe ezaka toke na église obanda koleka liboso kuna obanda koteya non d'abord biso basi so pe du point de vue biblique eza interdit ngai mwasi nake liboso na terre bana mibali eza interdit mwasi na église faut se taire alors sangisa basi sangisa mibali teya na nzela na ya nde tozoteya boye ekozala bien lamusa conscience bandeko la jalousie eza mabe soko oza jalouse yebake oza ndoki donc mutu nyonso ayebi ke nazalaka jalouse oyo oyokaka balobaka o kindoki mosu ezalaka kindoki inconscient wana o kindoki inconscient kasi yango wana te parmi bato bazalaka bandoki inconscient baza bajaloux soki kaka oza jaloux
ozwa olinga muninga na o a progresser te olingi mutaza pembe na aleka yo te oza kaka motema mabe na bana baninga olinga osweta ka mabe na bana baninga babala yo salaka koka motema pasi yebaka deja soki oza jaloux bana no bazwaka na classe te ya baninga bazozwa jamais oloba félicitation yo na munoko na olobaka félicitation te moninga bali olobaka félicitation te moninga azwi na classe olobaka félicitation te moninga a voyage aye donc yo pono eloko ka motema mabe yo zelaka balula biloko na yo yebaka ki oza ndoki inconscient banda kosala repentance banda kobenga na milimbo wana ya mabe ya kindoki wana ebima na vino parce que omona nzambe te et puis obela okobela ba maladie ebele na kati ya nzoto na yo barein banini parce que nyonso bapulsion nzoto na yo ezotravaille ndenge etravaillaka te parce que oza jaloux eza mabe eza maladi mo mabe obandeka na lukaluka nazalaka boye oza mal à l'aise oke na ndaka bato ka misu paipai otala basubi bakiti ya sika nga mpe nasomba basubi eloko boye nga mpe nasomba bama somba eloko na tango na yo bandeko tokomi na biso koshite parce que leo tolobela vraiment si la jalousie eza mabe na niveau nyonso même na babiro même na musala kozala jalouse te zala patiente na vie nzambe ye moko ayebi ntango ni atombolaka moto nyonso na se ya mabele soki oza na bolingo na yo na bato oza bien yebaki nzambe akotika obongo te même isi na se ya mokili ozwi eloko te problème eza te vie mosusu ezali même au-delà ame na yo ezala na kimia tomona na bible jésus atambolaki na Marthe nga nalinga lisolo ya Marthe Marie na Marthe bazalaki leki na kulutu bazalaki wana na Yesu na yana bango Lazare bino boyoka place bango babala boyoka pa jésus akendeki bible o Marthe abali Lazare abali te na ntango akala bandeko bala noki parce que Lazare azaka mbula moko na Jésus donc baleki ne wana bakoza pe bazaki na ba 25 ans ntango Jésus azaki na ba 23 ans ba 33 ans Marthe wana akozala pe na ba 30 azaki pe na misusu ntango mosusu na ba 30 ans pe misusu ba 28 ans mais boyoka place bango babala batikala kobala te na bible elobi te mais bazalaki na kimia yo peso un jour okobala kaka soko ni kobala okobala tiango na maboko ya nzambe so moninga abali kende sepela loba nzambe osungi abali ke son nzambe zwa lokumu nga pe nayebi ke un jour nzambe akopesa ngai nzambe bénédiction pesa ngai pe mais eza te osenga na ndenge ke ya bali ngai pe yanga kutu eleka ya ye nga libala nanga kutu yanga ekozala na ekobetama soki na zénith concert pe babetaka concert kuna bamusu balingi bakomisa ngo nde akebala na soki na Bercy atondisa Bercy na libala na ye atondisa Bercy est-ce que eza bafolie moko boye bakongole basalaka ere moko eza normal te ebela mbongo wana nyonso tu mpo na ka bato bamona yo donc boyebi ke tobandi oshite biso towuti Congo te tokimi pasi bandeko ndenge toza awa na kati ya poto 95% toya na poto atokima pasi mais lelo combien bato bakombi osaki vanta ngam nakendaka Congo koleka yo est-ce que yo sozonga na Congo est-ce que kozonga su na Congo ekomi soki vanta bandeko na batela bavantar mosusu tosalaka na vie toboyi te Congo eza mboka na biso mutu akozonga ntango alingi mutu mosusu azwa nde badeception kuna na Congo na soko okei bayebi ata yo te matricule eza te eloko tokomi na aéroport bakoma onyokola yo deja bamosusu bongo bakoka te alobi non ça c'est quel pays avant mais yo bandi kosalaki vantar nga nakenda Congo chaque année nga après 6 mois nakenda Congo nga na Congo natongisa bandako nasala mais ya yo soki osango ki vantar moto asala nango nini
nga na Congo nazosala makambo minene kuna mais oui sala makambo minene siko bato basala nango nini donc soko kabi mutu aza vanta soko kabi aozala kimia te il faut bato nyonso bayeba epuis bato avanta bakabaka pe mpo nalakisa bato bomoni bilamba wana ser wana azolata na église ingam nasombelaki ye super wana ngam napesi mama paster bamama paster bino bato bozwaka biloko ya baeglise batongaka bino basimbisaka bino batushe yo okanisa bakado baoselango kivanta eza mabe bandeko na ngai olingi okeye Kinshasa kende Kinshasa eza te mpo na moninga ake Kinshasa le yo mpo bandi koluka mama papa kala Kinshasa te baninga bakei Kinshasa mokolo yaka na poto yaka na bango mokolo yaka na poto yaka na moto kaka lelo olingi ozonga Kinshasa okomi kolanda non kende Kinshasa ntango okangisi mbongo na yo osepeli okenda Kinshasa okei me ntango okoki te fanda un jour yo mpo kokende kaka Kinshasa ekosila te yo nde koleka yo nde kokufa me Kinshasa ekotikala yo nde kokende bagaze kotikala bamagaze baversas banani bakufa me babilamba etikala biso tokoleka bilamba ekotikala komo oyo olingi omiwelela bamiloko ya mokili mpona operdre ame na yo na suka mpona jalousie bo bandeko na ngai vraiment nakomi na ngai na suka eza tema lelo ezaki sur la jalousie tomeka kobima na kati na jalousie bandeko na ngai okomonaka kokoma mpenza obandi orelaxe okozala na yo na kimia okozala na yo bien donc okomona mpenza vie kitoko parce que bato baza bajaloux mpenza bavivra bien te yango baloba adage moko elobaka les jaloux vont maigrir omona ozo comprendre te beauté na yo esila kitoko na yo ezaka susu te oza na bamoyen oza na nyonso me omemaka voiture surtout bamibali mosu azomema voiture ya monene ntango okiti boye baokanisa oza chauffeur ofo ezala moko ya chef na ye aza te azomema nzoka nde ye mokolo ya voiture nzoto eza te akoma koniokwamaka mpona bamona ye kaotambola na voiture ya chere akezwa nyongwa monene sikwa koka so kolia ta koma oliaka kwanga na makayabu moya leta biloko ya supu mbongo eza te me bamoneka aza na voiture sikwa akiti na voiture baokanisaki chauffeur nzoka nde ye moko mokolo ya voiture bandeko nanga komi niokwama boya ninyo nyonso ka mpona nini oza jaloux oza jalouse bamsuku nzambe aboti yo bongo oza no kitoko mingi te bongisa nzoto na yo koma yo okolinga kaka okende okoma soki ndenge nini likola jalousie ale bokocukacuka biloko na bamisu kokolekole basili na bamisu bandeko bakole wana bagaz wana ezokoto na misu bomona babiloko ntango ozokole basili wana nyonso ntango bato bakolaka kobamba babiloko ebele tusa mpo amona kitoko aleka baninga mais oyo bateke kokotisaka biloko na bamisu bagaz wana bakole wana bandeko na nga lobi miso ekotaka moke miso okomi aveugle okomi kaka na 60 ans omona liso te osala nini na babote wana bosala attention nyonso ka mpona ozala odela ya baninga okosala na bamakambo mosusu okei kotiesa bamabele ekomi minene mpona ka baninga bamonaka nga nde naza na tolo okende kotiesa tusa bandeko na nga eza na ntina te yango balobi na biso awa balobi la jalousie eza ke balobi c'est le fait d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Tango eloko soko oyebi kake ndenge nzambe asala yo me yo olingi obalola yango okei kuna otie bamabele minene osali bazolo osali bamasoko osali nyonso kosala wana yeba ke oza jaloux parce que c'est ça balobi yango awa ke oza jaloux.
Pour terminer, adage ya suka, nzamba lobi na biso, la Bible nous dit de nous contacter de ce que Dieu nous a donné. Car Dieu ne nous délaisse pas et ne nous abandonnera pas. Voilà. Donc, tout ce pelana oyo nzambe apesi biso. Parce que nzamba lobi akobandone biso te, akotika pe biso te. Soko zali ya ye, bandeko nanga yeba ke soko zoka mwa muke, nzamba pesa au niveau, wana pa nzamba pesa ba talent. Bamso apesi 2 talents, bamso apesi 3 talents, bamso apesi talent moko. Donc, ce que vous avez talent mibale, c'est peut-être un talent mibale, multiplié en gros. Ce que vous avez talent misato, soit 5 talents multipliés. Au lieu au talaka, ya moninga. Et ça n'a tina morote. Pour au yébite sur ya ya zorango et pas diable. Bamso de to vanda ka ba sanza ka bambongo ba banguma bazo sanza la bango bambongo basiba ba qui c'est pas ba indien bazana ba portefeuille magique bazana ba bilongo na bango ebele bande onanga yo komona ka bozo landa alozo konda ukene ko yiba tio bandi ko kene ko yiba na magasin basi ebele ba yiba na ba magasin pona kaka nini abonga landa ka baninga bandi ko yiba. Ok, kokota tina mo yibi ndeko mwasi. Na place ba yiba katoko yiba. Pona ka nini ozalaka oleka baninga. Alors que soko zano ozo sepela na oyo nzamba sala yo. O yiba te. O yiba pona ni. Oko yiba te. Puis soko za jalouse te nzamba ko bénir yo kaka. Mais tant oza jalouse ko bénir yo te. O bando kutu mingi mi ba jaloux baloba ke nzambe Dieu n'existe pas. Bato mingo yoka baloba Dieu n'existe pas. Ce sont des jaloux. Ba maman nanga batata bandeko temo ezaka vaste eza munene mais lelo tolingeki tolamsa nango conscience bon bozala bien en tout cas toyeba ke jalousie ezali mabe donc totika yango ba famille ebele kabwani pona jalousie bo banda ko se réconcilier yo mto kabola famille na bino pona jalousie banda ko benga bandeko na yo bo se réconcilier osenga pardon au changer pour division ezali aria diable alikaka ko diviser pour na yende a régner bien bakango ezama be benga ndeko na yo benga famille na bino bozonga nde bozalaki vraiment maman amina botaki bino bien pour mande ko lia sani moko bokoli yo die ko tia jalousie au diviser famille yebaka eza aria malamu te yo mtu okota jalousie na kati ya église panzana kende kosenga bolimbisi pona ezali ar moko ya mabe vraiment botika la malam wana mama leki na bino la danoise ba bon dimanche bo benga ebele boya ebele na live together eza bien tozana mibali ebele basi ebele a bien bandeko nanga boya pona toyeba nde nini ya kosangisa bino bandeko nanga yaka ko hésiter te vraiment botika la malam ba gros bisous. Kolamsa conscience na biso dimanche prochain et rozanga te toyebi ke nzambe aopesa biso thème mususu ya malamu. Ba gros bisous, beau partager, bye bye.